Première combattante invitée dans l'émission Cléboa, rendez-vous avec le Patriote. C'est samedi 21 avril et Mama Congo Kadhafi. Bonjour, bonsoir peuple congolais, vipayi notre bonsoami. Peuple congolais, elima makongo. Elima makongo, mugundeli mboka na bino, peuple congolais. Totelema, tolamuka. Tomoni neti, basango, bazako mabiso, la kati ya palanganza, politicien memiso, la kati ya palanganza, basango, ba politicien, na oyo kome gundela mboka awa, tozomola susu, palanganza na palanganza, position et elle susu te. Mama Congo Kadhafi aza combattante oyo abanda masolo ya combat na kati ya Paris na kanisi pona yango, tout le monde est d'accord. Lobby vendredi, tozana makambu ya nani, tozana makambu ya Rossi. Rossi futo le laye, mindele TV5 monde. Basiki Rossi te bazako loba pona Rossi, bongo biso ba congolais. Oyo, Rossi akupi pona biso. Ka 2 jours pamba, to bossa nié. To bossa na Rossi te lobby na 14h, lobby vendredi 20 na 14h, tozana ambassade ya Vatican na 16e arrondissement. Bota l'adresse et pas ya Johnny Timbalanga. Bota l'adresse et pas ya Coco Mandera. Mama Congo azana makambo belé ya koloba, donc batu nyoso tout. Oyo bazali na ba question ya poser ye bo hésiter, c'est samedi 21 avril 2018 bo composer le 01 64 38 54 68. Rendez-vous pris avec Makongo Kadhafi, c'est samedi 21 avril 2018 sur la 99.7 FM.